tort batata ba maman le musée ici. Vous allez vous faire sa faute na bambuta, faute na celui-là, faute na boy. Non. Papa va dépenser mon sous pour expliquer du sauté. Lelo to sali ntinsani autant to pesier au nom ya musée. Mais vous évitez que en dehors la musée ou à sengeli mbongo ba secteur vous allez beleza li ko senga mbongo. Soki to zui kaka likambo ya mazuti na nkamba. Vous allez kolanda chaque matin. Batata na maman tinsani pona mazout. Vous vous rendez compte? Papa sali ko tinsani pona mazout pour tout ça la éclairer. Pour éclairer un kamba, 2 à 3 fûts de gasoil par nuit. Et ce qui valoir entre 600 et 800 dollars la nuit moko. Multiplié par 30 jours du mois, multiplié par une année, combien de dépenses? N'a pas par exemple, on a des cas sociaux. Papa, enterrement, papa akunda. Papa akot sabana classe. Papa a soigné les malades. Nkamba, tout le monde na maboko ya mokonzi ya bule. Il n'y a aucun chef d'une église à cause de la montée ma biloko na papa salaka. Azo sala na mbongo wapi. Na mbongo quand to pesa est destiné pour un budget de tel travail, mais il n'a pas de choix. C'est comme yo tata aujourd'hui salaire, on lui dit que bon tel montant n'affectant on a likambo boye. Et subitement ton enfant tombe malade. Okosala nini kaka na budget ozalaki afite soko somba mutuka soko somba nini okolongona na pour soigner d'abord mutu sa malade et tango moko na bino mwasi to mbale kotuna moninga mais mbongo ekeke wapi et que la dépense d'entretien de survivance pour na kati ya ménage. Wana pesika par exemple un peu pour clarifier les choses en ce qui concerne les dépenses de l'église. Donc toza na devoir mingi il y a aider papa Simon Kimbango Kiangani. Ne pensons pas que Oyo to pesi. Donc les gens se sont servis. S'il y a les gens qui se servent de ça, Tolanda, Makamo papa Simon Kimbango na lobaki il n'y a pas si longtemps encore. Alobi ah, batu bazali ko mona passé. Na mbongo na bango bazali ko pesa poto tonga. Mais bino bazali ko bebisa. Bokeba mingi bakokima nkamba yelu selemi bakoyeba te eloko ni okimisa bango ba mususu otongi même na ndako eziki moto okoyeba te moto ngo yutwa. Donc ça voudrait dire que boyebite que papa mona kate. Donc yo mona papa Simon Kimbango pesa oyo ya yo ozutanga ndako na likolo ne te préoccupe pas du reste. Yo quand tu tant temple nkamba etongami na pas ce papa dengi na monaki ba amphithéâtre etongami ce genre de choses ezalaki ezalaki na yango mais nzambe azana tango na ye akokisaka likambo na ye. Alors wana to beta mabakute biso bana papa Simon Kimbango totala de gauche à droite pour que na basali succès biso to sali sécurité tozo sala erreur. Nzambe akolonga kaka tito comme na but likambo. Tout ça c'est dans le plan du freinage de l'église pour mokolo yo nzambe abongisi. On freine, on retarde pour retarder le processus divin. Mais qu'on le veuille ou pas, le processus divin est comme on a terminé et que ça c'est un. Tous les qui n'ont pas on se soit elandi pour tokoba. Le koutaka no lobby. Yo tata, yo maman, aux a la responsabilité dans katina lingomba. Mais se trouve que moi nana yo azana 26 égal. Ou bien tata na couple moko to tata to maman azana 26 égale 1 moko azana 3 égale 1 oya azana 3 égale 1 malamu avanda musala esila atika la mundimi balongo na lingomba te matika la mundimi to beti mabaku. Mais pourquoi tout ça tata ba sali nini tout ça vous savez qu'on le veuille ou pas lorsque vous constituez une famille il y a de la sensibilité sans le vouloir sans le savoir. Makambo mususu oko trahir sans le vouloir sans le voir. On peut cet exemple. Ça Samson azalaki na force nzamba pesaki. Force samo ezalaki na suki na ye. Force ezalaki na suki na ye. Ba Philistine batindi mwasi po ba yiba ndenge nini sa makaso ni utaka wapi. Pour un nambala liboso Samson a possié. Mais moi si à l'ambier vraiment avec des propos amoureux vraiment tout ça à côté lié
Samson likolo ya kolinga familiarité molonga nangai ndeko nanga ayeba kiteke akomaki espion traître alobi ke makambo eza na suki na ngai. Pour ne Samson alobaki au nom de l'amour. Est-ce que Nzambe asepelaki? Likabo Nzambe apesaki ya bungi ale. Sikoyo ngwene silaki akufaka ye moko te abomisi na bato ponini yende asaki mobateli. Hotel na pesi exemple wana. Donc quand c'était que biloko nyonso lingomba zo sala ezali kaka comme ça la sauvette eza na signification. Eza na signification te ezali na signification. C'est pour nous protéger. Nous protéger. Alors, quand ça vous arrive, qu'est-ce qu'il y a à faire tout simplement? Ah, oui, comme il dit biso boy. Soki penza bozali bana ya Nzambe bolingi bo la dabino so nzela Nzambe moko. Bengi sa bana na yo, bengi sa mwasi na yo. Un point sur la table. Biso nyonso voilà. Teya bango sikoyo ndenge ozali ko teya mona papa simoki maki ngani. Mobile na ngai, mwasi na ngai, mwana na ngai, nzela yo landi yango te pardon na yo, to bikisa mulimu, to bikisa libota, sinon to mona pasi. Zonga na maboka papa simoki maki ngani. Soka zongi. Yo za gagnant. Mais pourquoi nous ne le faisons pas au lieu de osala musala ya ko ramener mulimu wana yo bikisa yango, tu ne sais pas que te plaindre ko tela kaka bolingo na yo bakati yo famille, bakati. Mais non, le travail qu'on t'a donné c'est de ramener oyo ba pengwana ozong sa bakona nzela. Yo ça te préoccupe pas? Ce qui te préoccupe ba tikilo bolingo na yo famille no ba panzango te. Voilà encore une erreur que nous commettons qu'il ne faut pas faire. Mobeko etali bibembe. Okufeli mutu azana 26. To biso to kufeli bato 26 ba yate. Ah mais comment lingomba ngozo kabola bato. Tata et maman. Kasi to la pa kinaye te to kolanda papa simoki maganga niti. O balata kinaye ba kolanda nkolo isu. Basalaki. Soko tani na Bible ko mona mokuna. Ba ye kolemi bale o bazaki nzinga papa nkolo isu. Balobi nkolo biso to kolanda yo. Kolo lobi mwana mutu azana sika cha mutu te. Je n'ai pas de tanière où me reposer. Ils ont moussala passé. Oyoki hein. Bakei oya libosa lobi oh nkolo oui na kolanda yo kasi me permet d'abord que j'aille enterrer mon père. Oyebi réponse nkolo sa pesa ki. Laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que nkolo yi so panzaki mabota? Est-ce que panzaki ba famille? Est-ce que c'est pas la même chose? Papa c'est moi qui manque quand zoloba. Mais c'est plus dur encore hein. Di tika bango bibembe wana bakunda bibembe na bango. Yo kufili tata na yo. Mutu akiko loba nkolo iso tata na nga mutu akufi hein. Permettez nga nakende ko kunda ye. Mais nkolo satali yo aussi okoti na mosala na ngai ya lubiko. Ozaso mutu na bango te. Tika bango na ba oyo bazokunda na ye moko bembe bango niso basabi bembe. Siko papa simo ki manke ngana lobo no liloba ndengo ko monena ozoyendoki. Hotel. Voilà tata ba maman makamonionso ezali na Biblia. To palanga na biso tike papa akaboli mabota. Non, akaboli mabota te ezali na Biblia. Oya mibale aye alobini nkolo. Ah, limbisa ngaye nakende ko pesa te au revoir na libota na ngaye. Hein? Prendre congé de mien, de ma famille. Kolo sa lobi na ye tala. Soki luboko na yo esi esimbi charrue etala kusuna simate. C'est-à-dire que yo mwana papa simoki mbango tango osimbi likabuna lingomba oyo. Tu n'as plus le droit de regarder derrière. Oh, non, obosani libota Abraham hein po Nzambe apesa likabo Nzambe atiaki musika na libota atindaki na mboka musika loin de sa famille alingaki Nzambe kutalingaki ta sa famille na famille na ye Nzambe akabolaki ye otali. Donc batata ba maman la véritable démarche à faire pour se sauver soi-même, pour sauver sa famille, qu'on ramène bangonde hein na mayele nyonso na bokasi nyonso na nzela papa Simon Kimbango kiangani au lieu de nous plaindre na biloko yo lingomba zali ko kanga. Tant que nous allons continuer nous plaindre na ba loi église tozali ko na habité on risque de subir un sort oyo to ko revenir te otali. Alors mobeko mususu basal to kende na basal te. Ne faisons pas l'amalgame parce que bandiko ça sikola to sambela na basala ou sikoto to kende siko basala ça to sambela souté. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Soyons clairs. Lorsqu'on a 2008 to salaki un pré-séminaire et service d'évangélisation. Moi dans le cabinet la kende ko représenter
nakende ko représenter cabinet na banganga nzambe minene bazala kuna ba chef de département évangelisation. Il y a Congo Brazzaville, il y a Angola, il y a RDC, et puis il y a ma province. Batata Ntsumbu, batata Yala, batika biso, bamuta mutu nyonso wana, batata batantu, batata wumba, tozalaki kuna na lianga ni wana. Tout ce qui na un certain nombre de théologiens. Tu vois, par exemple, on a travaillé pendant à peu près 3 semaines dans Kendolo. Et qu'est-ce qu'on faisait chaque matin? Sauf que mon koko se yé, toke comme on a papa. Balukutaka no eye, c'est biloko travail de longue date papa tchapemeni. On a arrêté un certain nombre de dispositions. Comme par exemple makambezo bima. Mwana tangwa botami baba tsakaye na âge ya 3 mois. Bon maintenant tata azaki mangiste te, maman azaki mangiste. Jour à combattre sa moana, on voit que la maman qui vient avec son bébé, papa zate. Vous voyez ça? Vous voyez le solo moana ngo babota ende moana na couple mongo babala na nute moana za inonsa fo battre ça y est. Ça fait débat entre papa dialunga na kenga ni Salomon nkolo lingomba na papa diangenda kuntima tata mulimo sana. Basaki débat ndeko na ndeko. Mbanza kuna nkamba tenir alobi jamais mwana abotami na saki ntsuza na mariage non conforme na union non conforme mwana bakobatisa ye te mwana ngo tina l'âge de 12 ans tamba kozwa baptême na ye azima longa baptême na ye likamwana ilongwe mais soki par malheur mwana ngo amikufili avant l'âge de 12 ans bino ba paraboza na ngamba papa pour un long de ngina kutemba lobi mais mbuta na yoki mais kuna na Kinshasa ndenge na senga kina tata soki to saleli ka bongo to kotsa bandimite effectivement il faut na Kinshasa que dimanche tala mulonga ba maman 30 40 50 na ba bébé brango zoya ba kotambola bana okomona très peu de papa alors très peu. Sur 100 mamans, sur 30 mamans, on a quelques 5 papas qui sont mulongo. Tout le reste est batata bazate. Mais posons-nous la question, batata bazate qui est wapi? Batata bazate qui est wapi? On a traité ce genre de problème dans l'Iyanga Niwana. Tu y es, tu pèses papa. Tant que ce que tu mabako, yokate la biso likambo. Tout ça là, nengenini. Papa, c'est moi qui manque un kata likambo. Alors bien, après si biso exemple moko. Tango en coloïste wa bimaki, bakino bimsa coloïste na temple. Joseph na Marie bazalaki ou bazalaki te. Bazalaki. Alors, eloko ni bozomo na passe. Yebisa lingoma désormais c'est comme ça. Tata il faut à la présent. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, ce que tu as dit ça? Tant on veut au moins bimé, il y a des gens qui ont boudé. Mawa. Il y a des gens qui ont boudé. Papa le bon, a boudé, parce que solité a joué Moubeko a bombi na tiroir. A bombi na tiroir. Alors, to lingate que Nzambe, a ou nous kanga, azoka, azongisa na tiroir pour nini, biso to satisfaire biso ba disposition familiale ou ya biso. To boy ko talo ya Nzambe. Donc, c'est pour dire que loi sur les salles Nzambe a eu malami te biso na poto parce que c'est souvent nous en Europe qui sommes en train d'en faire un gros problème. Et pas tout ça mais la ba pekisi biso te. Papa yebi que tout ça mais na ba salle locative. Tout ça bisika biso mo côté. Tango toke na place moko to sambela ngo. Dites-vous bien que dès les premiers jours to pamboli qu'on le veuille ou pas et comme il la place il y a tata Simon Ngimbango. Il y veille sur ses enfants. Jusqu'au jour où tu changes, tu commis pas une sous. Chaque fois que tu vas au sambe d'abord, tu pambola ça, tu te mets en kamba, tu sais où est sengeli. Nzamba ça na kati na bis ipambami. Il y a plus de problème. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici en Europe? Tu bali saka, tu saka bibembe. Soyons sincères. Est-ce que tant que tu es dans la salle nuitamment pour fêter? Est-ce que tu es conforme?
na ezali la bakimangiste biso moko topesa ba réponse. Est-ce que tu es conforme na ezaleli ya bakimangiste? Biso moko topesa réponse. Et c'est ce que papa ne veut pas. Il veut nous préserver. Il y a ba piège à Satan. Ba maman qui tamba les longwe, ba meche longwe, ba meche bimi, ba jipe comme soki wapi, ba décolleté bi ma peke comme libanda. Et tout ça on le voit. Dieu nzamba yoki ba rapport yon soana. Asali komona puisque asali nzambi pas tant de ça la biloko non sona ayebi. Pareil na bibembe. Na bibembe. Tant de zoki na bibembe. Est-ce que réellement tu passer nuit pour na mawa? Ou bien pour na solo? Pour na ba événement. Ba mususu ayaki kutu. Na kutala mutu mo kasaka na nyongo na il faut faire kakazalawa. Pour régler des problèmes. Toutes ces choses-là, ça a duré. Ça m'a ticlé ce temps. Bon, les lots, nous sommes en train de nous plaindre. Oh, tout ça a poteau, tout ça a saleté. Maintenant, est-ce que c'est la faute à papa Simon qui m'a manqué en année? Ça fait 40 ans, tout ça est 50 ans, tout ça en Europe. Est-ce que tu crois que vous avez une salle na bisoté, na boyokani? Attends, tout ça me l'a connaître, mais ça na biso. Au cas, Saint-Denis, vous avez un mariage, ça na biso, bokende. Saint-Denis, vous avez un mariage, bokende. Ya biso. Blanc-Ménil, vous avez un mariage, ça na biso. Est-ce que nous n'en sommes pas capables? Mais ce que c'est la faute à qui? Franchement, il faut tout ça au bout de 30, 40, 50 ans, tout le papa, tout la place. Vous avez dit que vraiment tout ça c'est ridicule. Il y a un frère qui est en Belgique. À Koufeli, neveu naïe, en Allemagne. À Keikouna, neveu naïe, non qui mangis, à Sakana Bapé, longo. À Komikuna, une église qui regroupe à peu près 100 personnes comme ça. L'église de réveil. Batandi et Bembekuna. À côté de immeuble. Tout est immeuble. N'arrête de choses à immeuble en gros, ça la mounene. Bandimina bango batondi, cercueil, enfin, qu'est-ce que je dis? Tant que pas yazalaki parce que intérêt il ngazala le lendemain. Vandiwana. Ce qu'a Tony communauté on n'est pas ne venez à Kosambela. Ah, vous louez place. Oh non, il a un comment abisso. Il a un comment abisso ça là. Teno immeuble nous so, immeuble nous so abisso. Aïe juste, l'immeuble abino. Moi église abino, oui abisso. Ba faire visiter hier. Ba faire visiter pour na likolo, ba bureau ba pasteur na bango na ba bureau ba service na ba bureau. Na immeuble wana. Il m'a dit ça au téléphone avec émotion. Le pas parce que makamana ko mona finalement biso bangi mese tozo sakana. Ba ya ko dribbler biso ko sakana. Alors, vous voyez ce genre d'exemple. Est-ce que ces gens-là, ça c'est un problème que c'est plus comme un problème ça. Donc, ceux qui les louent vraiment tous les télémina di kambo ya papa, peut-être que papa a péci biso ta moni biso te qualité. Si ko ekoili biso ko to ngo palangana est-ce que la réalité à Europe tout ça tout ça. Mais franchement, combien de temps nous sommes là? Ne serait-ce que nous sommes. Bon, temple de Rossala Moté. Ne serait-ce qu'un petit lieu où ça peut prendre 200 personnes. Bangar, je vais vous donner un exemple pour dire que. Et pas au papa, c'est moi qui nous sommes à Vincennes. On a quand même un peu de l'expérience ici. Nous sommes à Vincennes. La fraternité. Tant que tu pernetti, tu as la fraternité. Moi, j'ai accompagné souvent par Tata Mawawa. Tokei Komona, le pasteur Kourdes, le responsable de la place de Mundelewana. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? À ça, il remarque. Ah, mais vous êtes devenus trop nombreux. Vous êtes devenus trop nombreux, hein? Vous faites trop de bruit et puis vous salissez la place. Vous avez tout ça, vos voisins se plaignent de temps, vous coupez la musique et tout ça, vous finissez parfois très tard, vous avez débordé tout ça. Ça a remarqué. Mundele il était alingaki lingomba na biso mingi. Alors bien biso boye bon. Écoutez, moi je vais vous rendre service. Makambo bat mingi baye bien. Tata wa yebi. Je vais vous rendre service. Essayez de vous scinder en trois. Tellement vous avez mingi awa. Capacité à temple na biso 120 places. Alors bien 120 places. Mais bino boza déjà sur 3, sur 4 ça na évité.
bamsou debout na libanda na ba couloir boyete. Sendez-vous en deux, biso protestants, nous allons nous engager de copier Sabino bisika boko vana libela. Mais sendez-vous. Tant que bien tata mawalu tata maton. O dossier na même bimsana lingomba ngana mawana ba griller ngai. Ba tu balinko yoka kutu te to ils ont nyonso aka to ça les sigamo. Tata mawawa a mélané dossier wana. Ça je vous vois le dire. Deux. Pasteur Koudès nous dit ceci, tozan a terrain na Champigny. Tozo na biso ko abandonner nango côté ya chemin de fer. Tozo li ko abandonner nango, to ko pesa biso bino yango, botonga quelque chose na bino. Dossier kundama. Pona nini ko banga makambo. Oh non, baluaki na biso tozana musika moko, ce n'est pas le moment. Ba débat kidi, ba réflexion kidi. Comme autorité na mboko izakanango penza respecter dossier déclassé. Donc c'est vous dire que ce n'est pas les ouvertures qui ont manqué, ce n'est pas les proportions qui ont manqué, mais bitumba oyo bisomoko to kotisa, parce que vous savez, je suis en train de parler franchement. S'il faut dire makambo de 26 bakenda, on le dit avec franchise, avec dans le calme, avec sincérité. S'il faut dire aussi ba mbeba ya bisomoko to le bela yango. Les loyaux, Makambasal, ils ont frappé, il y a 26, ça ne les regarde même pas. Parce que mon bébé en camp est allé bangote. Ngana yo si comme on a pas passé mon kéma ngani, tous au quoi était la momie. Tout quoi était mis contre passer mon kéma ngani. Voilà la réalité en goyo. Nous manquons une salle qui a fait, il y a biso moko. Tant que comme il y a biso diamo, il y a l'église qui manque, les problèmes ne se posera plus. J'étais parti au Portugal. Basana salle, oye comment il y a bango. Pour nini batali boso ba komaka place wana bazoaka sika moko tout le long des chemins de fer basombaka na un prix dérisoire. Tant que l'état siko aiko exproprier bango terrain wana parce qu'il fallait baza ba travaux ba pesa bango ça dans un immeuble na combat église qui mangiste. Voilà comment ils ont écrit une place. Est-ce qu'ils ont encore des problèmes pour se poser dans niveau Portugal? Mais ils sont combien à Portugal? Mais pourquoi nous ici en France tu vas nous quoi termine n'a pas payé mon sous. Donc batata ba maman nzambi vo télé. Maintenant, tout les voies et moyens, peut-être, bambuta, bakendoko, les la sous papa, pesa biso tango, hein, vraiment, bon, si la biso plus que bana, il y a des situations un peu délicates à niveau Europe. Surtout ça, il y a passe. Mais par ailleurs, biloko abutu, papa alingi sous-souté, la nuit, c'est pas fait pour les enfants de Dieu. C'est pour dormir, c'est pour réfléchir, pour nos salama bondeli. Pendant qu'il y a un kamba, à minuit, bazo sala beko, bazo sanini, nous sommes dans des salles de fête, le week-end. Hôtel, banganga nzambe, bake samedi, bake kolala, kuna mariage, banque salami soki za samedi 20h 21h, basi ba panze bakei, banganga nzambe bake no bondela. Nous biso toningo ko totane la tongo. C'est pourquoi faire yo mwana nzambe. C'est pourquoi faire mwana nzambe. Hôtel biloko nyonso na nzambe azo préparer biso spiritualité makasi ezonga soki nganga nzambe kasi to komi ko yimaye. Hôtel. Alors, mobeko susu papa Lambert faut rappeler nga soki mobeko susu na bosani. Voilà à peu près la somme oyo makambo ekweli biso awa. Do makambo nyonso ndenge na kutoko lobele bandeli mana makala imana mena mana masinga kala mateka kala. Donc il y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Makambo nyonso nzambe asila ko musango. Et loko asengi biso tous à la bobele bana ya botosi dire que papa Simon Kimbangu ngomba na ye ezo kabola mabota et biso pe tozali ko landa ce genre de dire c'est comme si nous manquions des arguments. Alors c'est triste. Défendons énergiquement l'œuvre de papa Simon Kimbangu batata ba maman. Tout que la monsonité. Faisons comprendre que lobiko na batioli na biso batolani papa Simon Kimbangu lobiko ezali pas mosunte ezali na maboko na ye. Voilà, papa Lambert, à moins que j'ai oublié un autre aspect à problème, na petit le temps peut-être mutuna complémentaire on va répondre. Voilà, et pas inako silisila et pas bandeko nangai. Encore une fois, merci mingi na bo balandinga na kimia na boyokani na esengo, merci.
Mais je regretterais que na ba oyo ba ko trouver sujet ya ko tiola ya ko finga ya ko loba tout balingi, ça c'est leur problème. Mais nous notre intention, notre volonté c'est ya ko teya ya ko lakisa polele ya ikambo, ya ko lendisa, ya ko lakisa origine ya pasi na biso leloyo. Parce que tant que tu koyeba te origine ngwe e uti wapi tozali ko simila kaka nyoka na kati. Ole to simbe na mutu te ba pasi na busi tozali ko simbe na kati, tozali ko soulever makambo oyo et ko ko zana ngote. Mais tala e pa itukuti. E uti wapi na libota et santu. Est-ce que nzembo tango lobi ngai molimo nakolingaka nanga mabete bana na kosokola liboso na ndako nanga ese bandi bato bimisi nzama kasi banzeli bato batindaki ngai molimo je koreki mutayi mango ngai molimo na kolingaka ngana mabete na kosokola liboso na ndako nanga. Mais il a nettoyé sa maison. Où est notre problème? Sa maison d'abord libota na ye et akosuki sa wana te alobaki na biso hein. Papa de ngenda atikaki Congo likola mutalaka ngai papa c'est mon qui banque yangani nazali koyungula bino sur un treillis à 3 niveaux. Boseki bata 26 bakenda koyungula liboso yango. Deuxième partie kolanda yiki ke bandit bamsu bazo reconnaître so papa te bakokima na bango hein. Ça fait mal au cœur bakokima tokotika la boni tango koyungula pour la 3e fois tokotika la boni. Mana makala munzaza nowa sina makala bakotaki 8 namboke laka 2 bandimina kinkolo tala full ba yimagi tata ba maman totika ko yima. Si nous avons véritablement la foi en papa c'est moi qui manga ngani nzambi tata muli musantu tolinga te ndenge tozolo bana basiloga na biso ezala na kati na motema ezala ya mbebote. Papa Rambert na subisina noa. Merci à solo bandeko balandira de télévision kimbangiste to komi na suka émission na biso ni comme tout koko bakisezali na mote pas révérend papa teto monique ya solo papa Simon Kimbangu tango ya kina kati na mokili le 6 avril mutali bosa salisaki mama ki Anton na maladie nini et maladie ya mutu. Donc tolingi kolobake papa Simon Kimbangu pourquoi ka maladie ya mutu mwindu mutu na biso na moni sikoyo ke on dirait que mutu na biso eza déjà bougé depuis bakoko na biso tina lelo yango monaki ke papa Simon Kimbangu ayeko la ki savama ke mama ki Antondo asalisiye na mutu. Mais tango asalisiye au lieu à la reconnaissance de papa Simon Kimbangu malandi les pas bundisa ye otali mutu mwindu bazo ko luka yo partout mutu na biso déjà bougé lelo mona papa Simon Kimbangu to bosani makambo papa Diangenda alobaki na biso. Papa Diangenda alati ba chaussette mibale ba couleur différent alobi na biso que to komi na Carrefour oyo mususu to ba nzela to kopona alobi na so triage koya alobi na biso que centre d'accueil yo mingi ba komona ngo na musika centre d'accueil atangaki esika mususu tatangaki centre d'accueil alobi na biso que ndaku na ngai ya mokoteleki ba ndaku nyonso ba tomonaki ba Élysée alaki mongalé mais alaki mais papa lobi ke ndaku na mokoto eleki ba ndaku nyonso bobo mandaku na ngai te azolo ba yango me ba collaborateur na ye bazalaki na plan na bango ba kei ba bandi ndaku na ye ba tongi ba bebisi yango mona ka pasi mo Kimbangu kiangani tina mokola lelo ba ndako ba papa na nkamba ezaka ndenge batikela kiyango. Mais ce que to lobi to luka ba ndako ba papa ki solokele lelo oyo ba changer yango banani bazali ko pesa likanisi ko changer ndako wana yango wana par révérend to monique na bandeko na biso oyo bana pasi mo Kimbangu oyo lelo azali ko kondimana eza ya kokita parce que ayoki mibeko oyo azali mona pasi mo Kimbangu te. Donc azali lokola ndeti atonganda kuna ye likolo azelo mais mwana oyo atonganda ku likolo mabanga ndenge papa Diangenda bateya kiso pa kisolokele papa Dianunga na papa Diangenda atali kambango ye to yebike ya solo okanisi balobaki déjà lelo oyo biso boye to bougete to yoki yango to bougete to lobike makambo so papa Diangenda balobaki yango tozali ko vivre yango sikoyo tozo kotala sikoyo papa alingini yango na pas révérend to komi na suka émission na biso to lingi to loba to tuna sikoyo lite ya suka
ya nini oyo okote ya na bandimi pour compléter na karamibe quoi pour que musika te hein lingomba ekokabolaka na bango na famille te biso moko nde tolingi kokabwana biso na biso parce que zali kambo ya molimo na kopesa exemple mo kaka tozali trop ba hypocrite biso bandimi na mobeko lingombe lobaka soki babalisi bino bana ya petwa beaucoup se séparer. Dieu ne sépare pas, personne ne sépare qui a été uni par Dieu. Wana ndi mariage asembo wana. Bon, tant ba couple kota kana conflit, ba lingani susute. On a vécu ça. Toké na bambuta. Oh non, moi je suis la ligne sur mobile, biso na ifo kabona. Et toko kabona bino te ba kabona kate libale kufa kate. Kabona biso. Incompatibilité totale ekoti kate na bango. Si bien que lingomba atala boy qui a raison qui a tort, azoye basute. Bon. Bakaboli bango, ba séparer bango. To sengi ba séparer biso. Otali lelo yo lingomba lobi kete yo tata na mama boza ka mon côté sur le plan spirituel. Hein? Tala mobeko ndenge ko elibino. Et comme lingomba azali ko kabola bi, azali ko kabola biso. Mais il y a incompatibilité sur le plan spirituel. Moko azali ko reconnaître bonzambi papa simo ki bangi ngani. Moko aboyi. Comment voulez-vous qu'ils puissent marcher ensemble? C'est vous-même qui vous divisez. Et c'est un peu des coordonnées. Tango, Adam et Ève. Bazaki na likanisi moko. Bazaki mwasi na mbali. Mais tango Ève a lelikango nani mususu batikali soma sombalite. Jusqu'à ce que Ève a convaincre muninga na ye ali ambuma batikala bakoma sumutu moko dans le sens ya mal. Est-ce que biso totika la kana sens ya mabe ou bien au sala effort au bongo la muninga na yo ala nanzela ya lobiko. Donc baso pesa biso occasion de tout transformer bat. Mais biso to lingité ah bakaboli biso. Comment on peut me séparer de ma femme? Non bakaboli yote yonde moko zo comme mikabula. Tant mikaboli na nzambe de facto il y a rien de plus vraiment valable yo na molonga na yo tant que okaboli na tata nzambe. Voilà l'argumentaire autour de ça pour justifier la loi et yeli. Donc surveillons nos comportements, notre façon d'être en relation avec nos amis nabiso. Mi beko ekoya kaka makasi batata ba mama. Oki mila wapi. La seule église ekotika na mokili yo kene su wapi. Ntumpe zali kozela biso. Voilà batata ba mama. Encore une fois bolandi biso na sengo na kimia na sembo. Tofingi mutute tozokisi mutute ezali potote ya natolemi sama pote mabako ezali ko beta manyongo ezali ko pesa to sali boso ya mbokende na nkola musala keno la kisapasi na papa vraiment na to sagi metela tala biso kuna est-ce que le problème est ndenge nini tuna makambo boso bila lo basala mais na pesi la momo ya non pour ne pas incriminer lingomba na bamutu na sukisi boye na komba tata mwana tata mole musala. Soki bomoni ke likambo moko to mibale ndenge touti kolobangwa wana tina kolendisa kondima na biso bana papa Simon Kimbangu kiangani bolimbisa biso pamba te tozali kaka nde bato ezali kaka émission ezali masolo kasi makambo tozali tolobi ezali pona kolendisa surtout yo mona papa Simon Kimbangu kiangani yo ndimi ke papa Simon Kimbangu kiangani nzambe po ata yali nzambe ndenge na nzembo bakolobaka ke ozali nzambe moki mobimba makumbisa yo papa Simon Kimbangu kiangani olongisa tokokolo bate azali nzambe yango wana makambo soko bima to lembate soko tana likambu kende pa ya papa pasteur ya paroisse na yo mondimi koyoka sonité kende tuna question nyonso oyo za nango batata na biso bako répondre bino esika no si ozali nde pona lelo to sukisi émission na biso to kopesa bandeko na biso nyonso oyo na kati na radio télévision Kimbangiste na kati Europe mobimba to pesi bino bambote tikete papa Simon Kimbangu kiangani année ya centenaire oyo kimia ezala kati na biso nyonso kimia ezala na mabota na bino kimia ezala na poete to kokosala musala na ye. Encore une fois merci na bandeko bosalisi biso na mokola lelo papa prof Malonga papa Edi Zolandonga to pesi bino merci et na rozanga société bandeko mususu mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda papa JP Biboko Amalfi Ndonga biso nyonso na kati na émission masolo pe bandeko nyonso ya ratelki oyo basali ya papa Simon ki ba disciple awa na mboka France bino nyonso to pesi bino encore une fois merci
et tokutani na réunion na biso ya vendredi biso nyonso tokutana on se na kati na France tokutana to solola pona ko bongisa likambo Papa Simon Kimbangu kiangani ekende liboso pona lelo tosukisi wana topesi bino merci botika malamu tokomi na mbala sima.